so na tunier moko azobwanga na mais pas basala nzambe moko bon azosala ba repentance na ye vie bozala calme kosimba na kaka. Mais pourquoi pas bozongaka place wa kotaka bikota kota wana te abilobaka ta place wa uye moko kotaka te wana. Bon nga nazongaka bikota kota place kotaka na kota ya Zandu kuna na Kigoma pa ya marabu moko kuna kotaka pa na ye akenda pa marabu pozo lupemba ne ya musala azo lupemba nenga ba niveau mataka azo lupemba akenda pa marabu pozo lupemba ne ya musala azo lupemba nenga ba niveau mataka azo lupemba akenda pa marabu pozo lupemba ne ya musala azo lupemba nenga ba niveau mataka azo lupemba marabu na senga ki lokola bato apesa ye bato. Combien de personnes? 2 personnes. Senga 2 personnes marabu wana oye pa boye ne pe opesa parce que amona ki pe lupemba pena apesa ki pena te pour alors ta la pression ya lupemba ne ça existe. Président waze kwa bane consister mais ko ya pena boya no ya te mano tunda no tinda batu na ye. Tinda batu na ye bazo ya pa na nga na ndako na nga. Tinda batu na ye moi 100 moi 50 soki monani azotinda la biso pona kosunga musicien na ye. Kenena lukwala concernant misu na ye. Après bon nzamba kosunga kaka ye moka yebi makambo na ye asalaki donc bato nyonso quoi. Merci chers internautes, merci Nabatutu Botala Rabiso à travers le monde. Merci Nabatutu Bozota Labiso Libanda ya Mboka, Nabandeko Bozota Labiso na Afrique du Sud, Nabandeko Bozota Labiso na Luanda, Nabandeko Bozota Labiso na Europe, na Océanie, Amérique. Toza ensemble mawa Nabatutu Baebaki Nono Chaka, moko ya ba animateur ya Mboka na biso ya munene. Et ouais évolue trop et pas Félix Oazé quoi boire ba cri tellement ebelé biso tout ebié. Et Azali Souté, Atiki Biso, et dans chaque fois, Azali grand frère propre, il y a Cédaya Mado. Cédaya Mado, Cédric, il y a Mado, il y a Fabregas, et grand frère né Lelo, Atiki Biso, a Oumeli trop na maladie, a Komaki aveugle, et a Komaki aveugle, a Bandé Komona di Souté, et vit vraiment temps et belé, et lobby dimanche, tu as un téléphone, tu as un téléphone non chaque année pli, non chaque koufi. Et tu fais la radio, tu as une résidence familiale. Tu as une question, pourquoi. Et ma condoléance à l'artiste, surtout à l'animateur, et ma condoléance à monstre. Papa d'amour Félix Oazé quoi oyo atika ki nono chaka te oazaki na nono chaka ti azobela et nga naza mwana njili naza njilwa ba nono ba na 10 nga ba parents ba na 2 et na yebaki nono chaka très bien et to kota na kati auto comprendre nono atiki biso ba famille ba ali et puis on se retrouve tout juste après boucle là ba faire voilà to kota na kati sa parcelle pour tomber au sol là na bandeko ya nono chaka parce que ils a passé au bout sa grand garçon le rôle nono chaka waza animateur à monena mboka na biso apesa trop la République démocratique du Congo au biso stoyebi mutako boyango azate. Bonjour papa. Bonjour papa tokoye ba kombo ngai grand frère nae grand frère na ndenge grand frère na kombo ya Jean Para wana za petit frère na ngai Baneko Bela, Beli. Balobi il paraît Monsieur Koufakiye. Monsieur Koufakiye azaki musicien ya wazekwa. Monsieur wane Koufaye na Victoire. Bazaki na baninga na ye. Bomisa miko. Bazaki na baninga na ye na Victoire. Nde ya komona ki agangi. Oganga ki misu pasi. Ba camarade na ye bayaki na ye. Ba camarade ne baye na ye ti na ndaku. Awa. Baye na ye to la te après to bani ko luka basala nzambe pona kofongola ye misu to kena ye na kingasani ya suka na parce que tala ba tension misu kuna to sala gina si ba 1 mois kuna pona misu mais ba le bito la to luka basala nzambe
mpona miso na ye kofongama bon tina ndenge tobanda koluka basala nzambe totamboli mosika totamboli mpena trop totamboli mingi tokoti bapriere ya bonzambe oyo etalaka makambo ke nana asali boye oyo azongisi boye bon bamosusu oyo ye moko ayebi nzela na ye place akendaki place akotaki bon asenga mpe babolimbisi ndenge ezalaka na bapriere asala repentance asalaki barepentance asenga ye babolimbisi tout ça yango moni bon tozwi mpe temps ebele tokei na ba 15e ri basoigne na 15e ri donc so na comprendre na nyonso wana botamboli na bandako ya sala nzambe botamboli partout est-ce que président na ye waze kwa bande koassiste président waze kwa bande consiste mais koya pena boya bana koya te anotinda bato na ye bazoya pa na nga na ndako na nga azotinda bato na ye mwa 100 mwa 50 soki emonani azotindela biso mpona kosunga musicien na ye anokoya en tout cas anokozanga te soki mpe ezangi bon toyebi kaka ke enge mo mpe ezangaka nango mais anokotinda soki atindi tozwi tobakisi mwa bakisi ndenge ezalaka kaka mwa bapriere mpe tonokolandela neti nga mpena mosala nanokesu mosala te nga ndemi nanokolandela numéro 1 mpo nga naza numéro 1 na ye grand frère na ye chaque nanozala na ye nazomema ye tipa ya walesa bapriere badelivrance tipa ya walesa na bon marché tonozala na ye nakotia ye na voiture tokoti biso mibale nasomi carburant tokei okende 6h 7h tokomi kuna tosali bapriere bamercredi vendredi tozokende na retour mwa tozongi ba 16h 17h kaka ndenge wana ere mo tosali voyage ya lukala tokende na lukala bwana okende lukala tokoke priere mo mpe na lukala wana tokende na lukala concernant misu na ye après bon nzambe akosunga kaka ye moko ayebi makambo na ye asalaki donc bato nyonso kwa donc bato nyonso eza kaka makambo ye moko ayebi makambo asalaki donc abana kotubela makambo abana kosala donc parce que ekozali wana eza vraiment nini eza kaka misu wana to na nsima misu wana abelaki lisusu bon merci pour la parole. Donc tozali na biso normal tozali na biso bien ndenge petit frère azalaka azoloba na ye azoloba ekomaki na moment moko tokei na priere église bon alala awa na église ndenge ezalaka na ntongo église na poko église ndenge kovanda mwa mouvement ena kosala pena su te po église yo mo oyebi priere so esili bovandi ere moko alali priere toolandela bapriere pendant 6 mois bapriere ere moko mpe misu mpe azomona mwa baflou so otuni ndenge ni ate avene azomona mwa flou mwa lumière nazomona bon ça va lokola balumière ebandi ti baévénement ekoya mais balobaki kaka ke malade eyaka mbangu esilaka malembe yango tokonokolandela ye mingimingi ngani mana nololandela mingimingi soin ya chaque makambo nyonso kolia na ye kotiela ye damas na mesa olakisi ye damas adame kosokola ye korange ye kosokola ye tout ça après na moment ekomaki loboko esalaki mwa paralysé na lokolo nde tokei na kankokolo na mimesi na kankokolo mpona kosoigne ye tosalaki mpuna ba 2 semaines pansement ya lokolo na loboko tokei na ye tozongi mais en tout cas mouvement mpe ebandaki nango mouvement ebandaki après naye kosombeli bakisi abandi komela bakisi ya nsiro ya makasi mpona son ebana kobima te voi na ye ebana kobima pena te voi ekimaki nasombi bakisi moko mpo fongo efongola voi nde moi ça va et puis bon na basusi mpe bane tia so basusi akomaki kotia so basusi lokola mwasi bakimaka ye mwasi azwaki so mwasi azwaki mobali mosusu non mwasi akimaki azwi mobali mosusu ka ntango ye azwi maladi lere azwi maladi basi donc mwasi azwi bana akimi na bana akei na bango na ngola
donc basusi wana azalaki nango na basusi ya malade na ye donc yango moni nasala na ye temps ebele nasali ça fait 5 ans navai na ye ça fait 5 ans na malade na ye donc malade esa eloko la 5 ans 5 ans na ndambo navai na ye trop et place nake na ye te nake na ye trop mais est-ce que ntango bobandeki kozala na ye moko epano etaki yaya abandeki kodévoile nini epa na yo bon so natuni ye moko azobwangana mais pas basala nzambe ere moko bon azosala barepentance na ye vie bozala calme kosimba nango kaka mais pourquoi pas bozongaka place oyo akotaka bikotakota wana te abilobaka ta place oyo ye moko akotaka te wana bon nga nazongaka bikotakota place akotaka na kota ya zandu kuna na kigoma pa ya marabu moko kuna akotaka pa na ye akendaka pa marabu po azwa lupemba ne ya mosala azwa lupemba ndenge baniveau emataka azwa lupemba marabu wana asengaki ye lokola bato apesa ye bato combien de personnes 2 personnes asengaka ye 2 personnes marabu wana ye mpe aboyeki ne mpe kopesa parce que amonaki mpe lupemba mpena apesaki ye mpena te mpo alongo tala pression ya lupemba wana ezalaki susu te moye mpe azongela susu marabu wana ezalaki susu te donc merci beaucoup, merci tous continuer. Maman bonjour. Bonjour papa. Comment on a moni papa nono chaka? Yasmine. Vous êtes de quoi nono? Les gens de connaître mais ça les guinéens ya quartier. Un bino de bana quartier boya ko tumanda ko. Te to tumbinda kute. Ta la caméra. To tumbinda kute kutunga esala nga passe na zaki tina utaka église na ye kaka bayebisinga ke nono chaka kufu de sala nga passe ya makasi. So banen bayaki na boule batumbanda ko. Na yoka kika ke ba camarade na ye hôpital ndoza na ndoza na bona quartier ndem batumba kindako de sala nga passe makasi po yana nga zaki social azaki mutu ano defendre biso mambebele de sala nga pena passe mingu to yolo be. Est-ce que ils a vrai pena CDM mado azaka leka nono ça mon tuko na bango mon tuko na bango pena propre mon tuko na bango lobi kuta zalaki awa azolela kaka donc passe na mutema makasi po leader na biso akeka boy ya avant l'âge boy atiki moi atiki bana nzamba sunga mais est-ce que tu uti yoka pe moi sakima qui est déjà na bana bino pe basi vraiment na muki mbali na tango pasi te akima qui était moi shaida zakina bolingo na ye azaki na bolingo ne makasi po to mingi eza koloba te mukili elobaka makambo nango eza makambo nango elobaka toyebi mais biso moto vandaki pembeni alingaki mobali na ye mwasi moko te kosoma motema monene na ndenge ye azalaki mobali soit aza na bavoyage mobali na pasi azodébrouiller kokende koluka biloko atekalesa bana atangisa bana basi baza mingi te basi moto aza na mabe na ye na mokili moto nyonso aza na mabe na ye mpe na malamu na ye mais mpo na mwasi wana te abundeki mpe mpo na bana na ye mpona mobali na ye ozomona mingi tokoloba eza. Merci chers internautes et tokomi na biso na suka bino nyonso boyoki oyo bandeko na biso bamusicien bakendaka koluka mpo na vie na bango lelo bato ebele bakoloba peut-être owaze quoi mutalekisi non waze quoi boye et lelo toki vérité na famille toloba nini mpe ya sonam toyaki mabele tozonga mabele mais tokendaka liwa na ndenge ya malamu et na bato tout botali biso merci beaucoup na Paul Ventour et Mafuela merci beaucoup na Blaise Nseka le Bogard de Strotougar et merci beaucoup na Karine Lelo ya balelo ba Karine et Tobo Sanité Mireille Momene merci pour tout maman Sylvie qui tourne biloko ekomaki et merci encore une fois na Glody Messa derrière la caméra toujours et toujours mutatikala na mpifo ba caméraman Glody Messa. Et merci beaucoup na Chancel V Matila Mamouche. Merci beaucoup na chez la Vita leader boss. Et merci encore une fois na mon général Gabi Katumbai Balobi Lingwala Bolingo Bundes. Et merci encore une fois na bandeko tout bozota la biso ba condoléances encore une fois na artiste nyonso ya Congo ba uti ko perdre moninga na bango et ba condoléances na famille biologique ya ndeko na biso nono chaka na éviter to koloba nini quant à moi je vous dis bye et
À la prochaine. Merci.